Shalom, shalom, shalom. Bonjour, bonsoir, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Et si quand on a message ekozwa biso na ero ekozwa ekokuta bino na pesi biso vraiment mbote na kombo na Yesu Kristo. Mes bien-aimés dans les Seigneurs, na kumisi nzambe nano. Aza malamu, nzambe aza malamu. Il est bon, il est merveilleux. Papa na biso aza malamu. Pour la grâce oyo azosala biso bana na ye, pour la grâce oyo azosala ngai, azwa vraiment lokumu, azwa lokumu ezonga pai na ye. Nazosala vidéo mes bien-aimés dans le Seigneur pour na opesa gloire na nzambe, pour na pesa gloire na nzambe na biso, pour na bana nzambe oyo batalelaka nzambe bayebake nzambe na biso aza bien, bayebake nzambe na biso aza malamu, aza juste, aza honnête. Oh nyonso atalelaka ye akufa asoni te. Natiki moment oyo bien que eza molai te eza message moko ya mokuse na maboko ya nzambe azwa lokumu abatela biso abatela ngai mutu na memi message oyo na bino bandeko bota message oyo vraiment nzambe abatela bino abomba biso na makila na Yesu Kristo. Mais bien aimé dans le Seigneur, na ngana sa message opo nde na lobi na pesa gloire na nzambe na kumisa ye po aza malamu. Nde naza boye nauti musala, nauti nanga musala. Mais bien aimé dans le Seigneur, na ngai vraiment na sala message oyo. Na sala ngo na ko uta musala na ngai nde na lobi pona pesa gloire na nzambe. Nga moko nde naza boye mes bien-aimés dans le Seigneur, naza témoignage ya liboso. Naza témoignage ya liboso. So na ngina témoigner nzambe, ngai na naza témoignage ya liboso. Témoignage vivante ezanga. Nga moko na yebi na pesa témoignage na nga na nyonso te. Mais na yebi loko, na yebi makambu nini nzambe asaleli nga na vie na nga pe asisi ko sala te. Mes frères et sœurs, ngai nalobaka tout le temps nzambe sora pesinga message na yaka koloba kako nzambe ayebisaka nga naloba kako nzambe alobaka na nga kende koloba yango nalobaka so topesi nga na ye napesi ba message mosusu ya ba serviteur ya nzambe oyo nzambe azolakisa nga oyo apesa ngai na mema ya lokuta ke baza basali na ye te na yaka nalobaka ke baza basali na ye te. Mais bana nzambe ebele, mes bien-aimés dans le Seigneur, en fait so naza choqué penza mingi eza même pona basala nzambe ya lokuta te o bazo kosa na kombo nzambe te, mais eza pona bana nzambe o ya solo, bana nzambe o bazo luka nzambe. Comment bakoki ko kosa bango à ce point? Comment bakoki kosa bango à ce point? Et lo que choqué nga eza ke na yoki na komo ka ba païen. So na bi ba païen eza kombo na bango na français baza ba païen donc ba o bandimela na nzambe te. Ba komi ko zongisa biso ba chrétien na nzela. Ba komi ko se moquer na ba chrétien. Po niveau oyo bazo kosa mwana nzambe azondima eleki ce n'est plus normal. OK, je sais. Matthieu 24:11 eza ba signe de la fin. Nzambe yebisi biso na maloba na ye ke Nzambe yebisi biso na maloba na ye ke na tangu ya suka malamu ekokoma mabe, mabe ekokoma malamu. Bato bakomo sepela koyoka masolo ke message ya nzambe ezali vrai. Ngai moko na monaka ngo puisque musala nzambe apesi ngeza na ba media na monaka soki baye na message moko etali nzambe te. Eza même ba futilité, eza même dangereux pour na biso bana nzambe to koki même kotala ngo te, mais il faut tout monde combien de personnes batala ngo. Mais makambo nzambe ba o ba ka kotala ngo baza mukie. Mais pourtant bon moi na biso et vandi na ba message ya nzambe o nzamba zotinda. Donc naoki na niveau o nzambe azo bimisa azo exposer ba faux serviteurs ndezo lekelanga. Na yeba ke nzamba ko exposer bango. Ponga moko nzamba yebisa ngai ke ye moko ako exposer bango ka ye muta exposer bango.
biso tomemaka ba message mais na niveau oyo elekelinga naoki soni mingi pona mwasi oyo Ciara message oyo nangi napesa penza eza pona ba oyo nyonso tu baobanga Nzambe te et surtout pona Ciara na obenga e prophétesse te po aza prophétesse te toyebi biso nyonso ki a prophétesse te toyebi yango depuis kala ki aza prophétesse te mais lo onge comme singa me bien aimé dans le Seigneur ezake mwasi wana bana Nzambe bandimela ke baloba amen apesi bango biloko omela alaksi bango ba pratique ayebisi bango bo sukola boye ba sukoli ayebisi bango bo mela eloko boye ba meli eloko nge kamusinga yango wana bana Nzambe bana miso omona te comment ko lobaki oza mwana Nzambe mais ozomona te c'est très grave ponga na yebi mbala liboso na yoka ya loba za médium ça n'a rien à voir na makambo Nzambe médium ça n'a rien à voir na bonzambe livre Lévitique ezoyebisa biso Lévitique 19 total ba loi Nzambe po loi Nzambe changera te eza divination aza voyante amona abad bakufa ngambala liboso ka na yoka na zapa na ngai na comprenant na sans même que Nzambe ayebisanga parce que je connais la parole et le reso boma biso bana Nzambe toyebi loba Nzambe te toyebi loba Nzambe te totangaka na biso makomi po so totangaka maloba Nzambe to comprendre mbala moke o aza mosala ya Nzambe o aza mosala ya Nzambe te to comprendre mbala moko tant Ciara lobaki aza médium témoignage na ya lobaki aza médium mais lelo tozoka sou ya plus grave koleka ya plus grave koleka donc moi si wana aye ko escroquer aye osala escroquerie na kombo Nzambe okoza na yo escroc okokosa na yo so oza no na Saint-Esprit toza na molimo Nzambe to kobando kosa na yo poza na molimo Nzambe te Nzambe ye moko ayebi eloko osala na yo Nzambe ye moko aza miséricorde mais obimi oye olobi oza mosali ya Nzambe po o escroquera bato oyiba mbongo na kombo ya Nzambe quelle gravité donc quelle abomination en fait mes bien-aimés dans le Seigneur elo ngana loba lelo tout de suite là elo na ngaki na yebisa batu nyonso tu o ba na pasi po eloko ezosala batu wana eza posa mbongo et pourtant Nzambe Yesu na biso diable atantaka ye na mbongo mbongo eza molimo soko ofukameli mbongo ofukameli mamo mbongo eza mamo soko ye koluka Nzambe to kosalela Nzambe premièrement faut na appel faut na témoignage ezo témoigner que yo zwaki appel na yo message on Nzambe apesaki yo po mema donc yo oyeka ko mema message oye osaelo msuti oye ko mema ka message on Nzambe apesi yo le reste ndenge Bible mukanda Nzambe biso le reste Nzambe moko opesa lukana nu ye liboso tosana nu ye liboso le reste ye moko opesa sikoyo biso batu oyo ya lokuta biso te puisque je suis même pas là dedans bato ya lokuta avandi ndenge toyoki Ciara asala penza montage ayokani penza na batu abi muninga na ye mutazoloba ce sont des choses que moi j'ai entendu muninga ne mutazoloba audio nazoyoka batu nyonso bayoki yango nazo inventer loko te ndenge ba montaki plan na bango baya baluka basalela Nzambe akoma prophétesse et tout et pourtant il y a sukolaka batu aza na mbikudi amonaka ne batu bakufa amelisa batu so ba maya bibembe so kasalaka nini asala je na ye wana ye mais bana Nzambe nazoka mawa pona nini nazoloba lelonga nazoloba na Ciara mais nazoba surtout na bana Nzambe po mukanda Nzambe yebisi biso na Jérémie 14 bana Nzambe botanga verset wana Jérémie 14 kaka bango te mutu bakokene na lifelo
ba o bazo kosa na kombo nzambe ba faux prophètes ba faux serviteurs faux pasteurs te kaka bango te na bato bazo landa bango po bato bazo pesa bango mutu makasi eza bato ba olanda bango bana nzambe wana nzambe aza na kanda na bango nzambe aza na kanda bana nzambe wana bango moko kaka mutu ba okena lifelo te c'est ce qui est grave en fait. Conseil on a koko pesa nde na lobi na so pesa gloire na nzambe conseil on a koko pesa eza que mutu nyonso tu soko vandi omoni pasi elekeli yo luka musala place nyonso to ozali musala en fait misala ezali ya ndenge nyonso tu po okumisa nanu nzambe oyo apesi yo pema luka musala mutu oyo azosalela nzambe abengami serviteur to servante ya nzambe luka musala nzambe apekisi biso tosala te po ngai nde naza boye nzambe mutu apamboli nga na musala ye mutu apesa nga musala ye moko mutu ayebisi nga nasala musala wana et il bénit mon travail azo bénir nga na nyonso. En fait jamais kokoya pa nzambe po luka eloko oluka po somba bandaku osomba ba voiture osomba ba sapatu osomba ba sac à main surtout biso basi comme tolingaka mingi biloko en fait eza sukutu basi te comme na mibali o bazo mona na polele que ba ye pona matériel pona kolata bazo linga kolata makasi mais eza nécessaire te okosela nzambe makambo osakana na kombo nzambe okosa na kombo nzambe poka kosomba ba matériel po somba voiture. Mais bien aimé dans le Seigneur ngande naza boye nzambe apesi nga musala nzambe apesi nga voiture nzambe apesi nga nyonso basapatu moyen na tanga ngo eza te bilamba moyen na tanga ngo eza te apesi nga lelo tapesa nga depuis kala. En fait tina o nga na ye ko servir nzambe eza pona eloko ya mokili te eza pona eloko ya mokili te bato bayebi nga bayebi pende na koli bakoko témoigner likambo na zoloba eza pona bolingo nzambe puisque j'ai compris beaucoup de choses. Vie ya mutu, spiritualité na biso eza plus important que bilo nyonso to mokili. Moi j'ai compris ça. Na comprendre lo moko ya munene c'est pourquoi je suis. Nandimi kolanda nzambe nanga. Eza pona eloko moko ta mokili po depuis kala nzambe na biso apambola nga na eloko nyonso to. Conseil nga na kokoyi kopesa. Na kokoyi kopesa lelo. Na batu oyo pasi pona bango pasi na bango fo esila na kombo ya nzambe baluka misala bima la muka na tongo kene musala kozala fainéant te même soko za musala ya nzambe nzamba benga oyo ya solo luka musala mbonga mabonza eko sombela yo eloko te eko komiso pe riche te eza pe mbongo na yo te mbonga mabonza ezalaka ya yo te pasteur eza pona œuvre ya nzambe okolia wana okoki omela mai okoki olia lipa wana na mbongo na me kokomisa yo riche te luka musala bo luka misala nga na lobeli makambo ba faux serviteur ebele ba oyo ba comprendre ngai te ba traiter ngai ba kola ngai nyonso to balingi ba taxa ngai nyonso to balingi me nga na seka kaka puisque le basalaka bongo so boyebi nde bopambola nga nde botiko finga nde so na lobi likambo bo loba kutu te po à chaque fois que bozo loba na nga mabe bozo condamner nga so na lobi vérité so nzamba tindinga bozo condamner nzambe livre à proverbe ebisi biso oyo aza ko condamner justice oyo azo encourager le mal azo condamner justice eza nzambe ngai sala nge loko te nga na yaka na libérer message nzamba pesi nga na kenanga esili po nanga so na sali yango motema na nge kiti po na tosi nzambe après na kenanga nzambe na ngai moko ayebi ndenge akosala na bato oyo balobaka bato oyo baza oyo batiaka tembe na nzambe po botiaka nanga tembe te nyonso tu bolobaka eza na matoi ya nzambe nyonso tu bolobaka nanu esili te na ane oyo
ata mutu moko te akosela nzambe makambo otikala. Tout le monde seront oya mabe nyonso lokuta nyonso baoza exposé na ane oyo ti ane oyo esila bango nyonso baosukwama eza na makambo minene oyo nzamba osala ya minene po nzamba azosala tri na bana na ye oya lokuta na oya solo. Conseil nga na kopesa na mwasi lokwasi ya kosali esali soni na ebite so tozoka soni te pe lobi to omoni esusu abimi abandi oloba pe bana nzambe baozonga na balobi amen. Ngande naza boye bana nzambe na posa ngai mo personnellement na posa mutandi mangate na posa mutandi melangate o andima ngai abetela nga maboko non ngai na yaka kopesa message so po ndimi message wana te talikayo eza problème na yo eko changer ngai eloko te pe nzambe atindi nga eko changer eloko te aza nzambe otikala nzambe mais bino moko bokoyeba conséquence ya makambo ozosala mutu na mutu azwa charge ya ba acte na ye azala responsable nango ngana eko changer ngai eloko te eko changer ngai eloko moko te. Na ngai napesa message oyo pona Ciara na ba serviteur à lokuta ya lokuta bazé belé en fait na ebité on dirait baza lelo on dirait babakisami ba comme atteint 98%. Bana nzambe ba mukie et puis ba sali nzambe ya solo baza mukie. Nazo pesa verset biblique na Ciara Mboyo prophétesse à lokuta o nga na sina yeba na nga depuis kala na bay na oloba so makambo ba serviteur à lokuta ote na bay na oloba ote mais ezo lekela nga makambo nzamba zo sala tellement que ezo lekela nga na lobi non na kendeka na loba makambo yo po bana nzambe ba yeba je suis pas indifférente. Ezate ke nazo mona ngote nazande na ba message mususu très important nzamba zo pesanga mais o ezo sala mais ça très important pour bana nzambe ba yebango soki oumeli na bonzambe quand même oyebi parole ya nzambe eloko liboso biso bana nzambe faut toyeba parole ya nzambe so toyebi parole ya nzambe ko éviter biso makambo oyo bakosaka na biso te bakoya okosa bino te bakokosa bino te. En tout cas, Ciara à se repentir. Repends-toi pour ma béo et zoya liboso maman. Ce que bongo li motema te yona ba serviteur nyonso lokuta. Ba Mike Kalambai, ba Joël Tatou, ba tuana nyonso tout. Ce que bongo li motema te. Ma béo et zoya ekokuta bino. Ma bé ko zwa bino. Bino moko mutu bozo mi bendela ma béo wana malédiction wana. Matthieu 24:11, les signes de la fin. Esaïe 8:23. Malachie 2. Ba verset na pesi bino bana nzambe, botanga poto mona to comprendre makambo zo sala manangonga oyo, to comprendre que to zande na suka, to komi na suka maloba o nzambe na biso alobaki e komi kokokisama. Ezo kamusa penza te meza mawa komona batu mutu akoma na niveau oyo na basi na bonzambe bakomi na niveau oyo nazo mituna soki lo ni suto omona lobi na tongo suto omona nini na ebité vraiment nzambe nanga azwa lokumu po azo exposer nzambe azo exposer vraiment ba faux azwa lokumu nga na pesi biso vraiment lisusu merci bana nzambe oya solo basali ya nzambe oya solo o bazo talela nzambe vraiment apambola bango atika bango te to persévérer mais bien aimé dans le Seigneur to persévérer kolemba te yo servante ya nzambe serviteur ya nzambe talela nzambe na yo tina suka kolemba te koyoka pe mutu te tokomi na tango suka Jésus Christ revient bientôt eza nango ba signe de la fin tolemba te
to continuer to kipe ba wana te to kondima na biso pe ekita te ezali normal eza ba signe de la fin to zalande mayele ngai loko to salanga pasi nde na lobi me bien aimé dans le Seigneur ezali bana ya nzambe ya solo bana ya nzambe ya solo bazo kosa bango loko ya likamususu vraiment nzambe nanga apambola bino me bien aimé dans le Seigneur toza mayele to lembate to talela nzambe to baisser les bras te et to dépeupler quand ya banguna bana na nzambe to dépeupler quand ya banguna to dépeupler quand ya banguna to tika te to tika te to tika te eza musalo nzamba pesi biso alobi to dépeupler quand ya banguna vraiment que Dieu vous bénisse nzamba azala na bino soki Yesu Christ na biso azongi te na ngonga oyo toko lembate na koyana ba message au papa na biso apesi biso to luka misala bana nzambe basali ya nzambe to luka misala to zala épanoui. Moi je suis épanoui na musala nzamba pas en tout cas nzambe modèle azo pambola ngai na ebite pourquoi mutu fois kosa na kombo nzambe et pourtant soki oteleli nzambo bangi nzamba ko pambola ona nyonso vraiment nzambe a pambola biso mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous dis vraiment à très bientôt mes bien-aimés. Au revoir.